volonté ya constituant bolingo ya bayebakela mibeko wana réalité moment basali élection mutazwi na maponami na azotike bonga vide à la té. Mais à interprétation erronée, en français on dit une lecture erronée de droit ou en droit. Kotanga mabe mobeko. Ba bende interprétation na mupanzi na bango pour se retrouver. So que élection salama na nute mokoza kotikala. Mais bango ne babo élection salema. Eza kofinga population. Eza kofinga population. Ya onde zo pesa kanda na bana mboka. Bopesa biso musala tokobeta pe masolo ya makambo ko salema na Grand Hotel ya Kinshasa boyeki bandeko ba marché nano saki bino ao nalobi boni oyo awuti na aviation oyo awuti na makambo ya mituka ye ko se retrouver na hotellerie ndenge nini bisika ngo bozalaki botambusaki makambo ndenge nini bakese kenda ewa boreza wapi bofuta bato ndamnité bozi batu mutu avanda kalisu na Kinshasa te lelo akepoto lobi azongi lelo akepoto et ce sont ces gens là que vous confiez la gestion d'un hôtel comme ça na lingi bolanda mwana mboka Frank Diongo na point de presse bisika to kendaki oyo alobaki ndenga expliquaki ba événement ndenga salaki lecture ya actualité pour jusque lelo senia kolobelo côté ba candidat oh ba déposaki ba candidature na bango ba futur honorable Flavien Roussaki ba Jimmy Mukendi ba David Nsala ba Thierry Landu nazota ozotanga ba wana me bande konangati ti lelo tozo ka suite te yango mona mboka Frank Diongo abenga kibiso alobi asala moi lecture toute presse confondue radio télévision journaux ba Congo mikili na lingi bolanda entretien na biso na mona mboka Frank Diongo babengi mona kolo lopango na kibiloko ebele olobi mona mboka Frank Diongo zo betanga na mutu awa ya liboso zo sala ba affirmation ndenge bazali ko enlever batu tout ça mais banda bokenda na bino na enquête ya makambu ya fausse commune lisolo wane beta makalisute système ya benda mulai balemba bongo babosana toyeba kango lisute bon wana na habité mwana mboka Frank Diongo mais quelque part là na salineti nazo kamwa kandenge mwana mboka Lambert Menda kamusaki biso ke na constitution alternance ezalaka te alors que yope uti koloba que makambo wana bazobeta masolo ya ke chef de l'état kozela kino mususu akoya ezalokota article 70 ya constitution elobi ke chef de l'état bazali ko voter ye na suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et que mokonzi akozela kino mokonzi ya sika oyo baponi akoya bongo atika. C'est l'article 70 ya constitution habite ceux qui yozali ko sala lecture nini makambu mususu uti koloba eza makambu ya seni olobi wana seni jamais bon Frank Diongo ceux qui yozana poids politique te ya okotisa mutu na yo na seni bongo etali bandeko na nini seni ezali majorité te ezali bandeko ya pouvoir ya majorité ezali bandeko ba poids makasi ya opposition na ba poids makasi ya société civile oya poids ezani ti ba société civile société mais soki yo za na kati te donc batu nyonso tu wana baza déjà na kati siko ndenge nini okobanda koloba nango kolobango lokola eloko na bango alors que bino nyonso tu boza kuna bozali représenter parce que bakalamba wana bauta na IDPS batu na bino kaka mwana mboka Frank Diongo na yoki lisusu olobi awake on a besoin des idées et non des individus yo kanisi olingi oloba que na Congo ba idée zate to volonté ya kosala nde zali kozanga
ezande côté même ya majorité awo. Est-ce que tozana batu ya boanyate et que c'est la volonté de mieux faire nde ezali kozanga. Okangi biso mato ina fade na yango. Est-ce que ko yebisa biso qui compose fade yango? Po toyebaka pe bango te. Ka fade. Banani bazana kati. Ba parti politique, eza ba personnalité, eza ba nini société civile, bon ya po nini eza oyo bazwaka na sini to. Bon bolobi makambu awa ya nazoka bozo yemba Kabila zoloba te a distraire biso akena kinga kati. Mais papa, ata na États-Unis ngo Barack Obama wana. Est-ce que azo yemba ke nako se présenter te? Bon ayebi Kabila lobi na kinga kati que est-ce que na sina sangisa bino ke to réviser constitution. Ngana lobi na bino ke na ko respecter constitution, c'est-à-dire Kabila akotiki la bino poa, bien que côté na bino wana ya opposition na zomo na bino pe clarté. C'est le dernier mandat ya Joseph Kabila et non de la majorité na ye. Bako bimisa pe mwana mai moko boye alie bino. Tant que vous ne vous organisez pas na lingi na suki sapo talaka bande ko bazaye nazo suki sate yo okatangata okatangate zela nanu. Bon, et puis, nayoki wana olobi yo okoti ko vanda ka jamais na ba sénateur. Heureusement de komoko patuna ki na français. Toya o yamba André Kimbutachi. Na ba manifestation to mona kayona ntingi. Président ya assemblée provinciale bovandi pesika moko. Na mboka oyo to sala transition ya 11 ans. To bandi 1990 na entrée Afdel. Entrée Afdel et continuer jusqu'à l'assassinat. Tant qu'on va assassiner Mouze. Bon, wana ezaka yangote. Okatinga. Merci. On a uti koloba na kozongela yango lisusu pona kobeta sete. Ndeko Eliezer na bengisaka bana mboka lokola bino boye po batala franga jonga koloba te makila etangaka na motema ntango na bengaka bana mboka mpo nabundela mboka na ngai nakotikala jamais kondima te Congo ya la pays riche avec un peuple pauvre. Tant on a mis ça slogan, l'État mouinamboka, l'État moloki, l'État mobomi, l'État monyokoli, l'État contre le peuple. Bah tu vas comprendre qu'il y a un côté. Na moni moka komi wa comprendre na ko bolanda mozita ko qualifier l'État congolais. Si ma Frank Djongo, na félicité pour la lucidité naï. Pour abandi ko comprendre. Makambo etali constitution. Oyebite na ali parmi batu oyo ba participa ki na rédaction à constitution na ki député à transition. L'accord global inclusif na San City. Ko banda constitution à transition. Constitution oyo ko kamamboka pote na ali acteur vivant politique ya mboka oyo. Po be mususu ba bandi na midi. Te bita so ko na pokwa. Mais boye ba ka fanga jonga banda na tongo. Makanisi oto tchaki na constitution wana na pesi exemple ya Amérique ndeko Eliezer. On a koyebisa yo balwa na lopoto les bons droits et les vrais droits. Yango na uti koyebisa te. Na constitution ya Amérique. Pe ya mikili mobimba même ya France. Otali analyse en droit comparé sur la succession de chef d'État oyo alongwe na oyo azuna maponami na mokili coutume eza ndenge nini constitution nyonso ya mboka article wana eza yango na personne ndakisa na Amerika eyali nini élection en Amérique eyalaka na novembre ya première république soko basisi élection na novembre président oyo akozwa na maponami akokota kaka na janvier moment wana etikalaka nde oyo asilisi kala ti mokolo élection ekosalema donc
10 ans élection salamité atikali 15 ans élection salamité atikali eza kofinga population mais cette fois-ci c'est la fin ici ozolanda donc volonté ya législateur volonté ya constituant bolingo ya bayebakela mibeko wana eyali te moment basali élection moto azwi na maponami na azotika ebonga vide ya la te mais à l'interprétation erronée en français on dit une lecture erronée de droit ou en droit kotanga mabe mobeko babeni interprétation na mopanzi na bango po base retrouver soki élection esalami nanu te mokonzi akotikala mais bango nde baboya élection esalema eza kofinga population eza kofinga yango nde ezopesa kanda na bana mboka yango nde eloko bakei na kinga kati bo bakosa mpo kanda ekoka kokita or déclaration ya kinga kati ebakisi kanda likolo ya malere déjà bato misala ezalaka te baliaka te so ya l'hôpital ezalaka te bokosi su bango ebakisi kanda makasi yo oyebi te tambolaka na site oyebi ke déclaration ya kinga kati epesi population kanda oyebi mpo naza na bato oyo bayebisanga bayebisaki elezeke baza na kanda j'ai raconté déjà bakutanaka na yo balobi na ngai tolobaka na eleze tokuna déclaration ya kinga kati epesi biso kanda bayebisanga oyebi yango so olinga taka komo natangi komba bato yango siko makambo ya seni nauti koloba na bino awa te naloba na yo orepete makambo oyo oyebi naloba na bino ça fait plus de 8 mois te ndeko Kabila alingi nde kosala élection te alingi mpe kolonga na maponami te nazaki prophète ese tokomi na yango te ntango nalobaki na bino te élection eza te mais mpo natalisa te nalingi démocratie bon nakodepose bakandidature mais élection eza te naloba na bino mpe nadepose bakandidature na yanga moko mpe oyebiki naza candidat député provincial na ngaliema oyebi mpo na kotalisa te frère Diongo abangaka élection te nakoyebisaka depuis nabota na perdre élection te ozolanda jamais na perdre élection ozolanda jamais na perdre depuis nabota na perdre élection te na yango mambo etali seni nakutanaka na bango te eza mpo na lofundo to lolendo te moto nyonso oyo alingi kokota na réunion bainvitaka peti naboyaka mpo te nayebi ke eloko moko ya malamu ekouta na seni eza te. Quand je parle l'État contre le peuple, je ne dis pas le gouvernement contre le peuple. Ba institution ya Congo, parlement doit travailler contre la population à Congo. Gouvernement contre la population à Congo. C'est ni contre l'État congolais, contre le peuple congolais. Donc le fait que tala mamboseni asali basengi calendrier ya mapona minyoso. Tango bayebi ke bapesi calendrier ya mabe, bana mboka balobi bandeko na bapolisi balobi no to pesa calendrier ya malamu nabi seni aza mutema malamu akobongisa calendrier te. Bo benga ka population na makasi nde bako changer. Na mesa boye bako changer te. Bandimi ngai ti lelo bapesi nga raison. Yao na boya ko sona bango. Lelo awa élection ba gouverneur ba bimisi calendrier. Ba longoli bango moko calendrier élection ba gouverneur. Élection ba député 19 jours. Ba eko kosa population oh non to pousse une date à campagne électorale. Mais ce qu'on pousse en timu colonie, ba pesa date été. Pas seulement que ba pesa date été. Mais ce qu'on date à campagne bo pousse mais date élection dans mon colonie. Ba pesa été. Mais etikali 19 jours mais bon ba pona bana mboka te élection mbulo yo ezate. Ba boy ko lo bate élection ezate. Frank Diongo oh bana mboka bako che likia azana devoir ya kofunga bana mboka seni wana elika na bango te bako sa musala ko batela bayibana pouvoir na contre l'état moyini mais na contre terre mboka te. Alors Frank Diongo quel idée clairvoyant éclairé oyo zamba pese moi lumière muke ayebaka makambo avant na yebi keza lokuta na kino vana bango mesa moko pona ko chola bana mboka. Le fait que na boy ko vana bato aseni etalicité na boy ko finga bana mboka
nabi kotiolama na mboka. Parce qu'en fait, comportement ya seni na lopoto alobaka un mépris pour les peuples congolais. Eza insultant, eza ba injure kozanga botosi na lopoto. Biso bato topona démocratie oyebesaka pasi. Biso bato tonyokola vie na biso, toboma vie na biso, toboma jeunesse na biso na mboka. Bato bayibi, babomi. Parce que bayibi babomi, bazwi mbongo ebele ya koyiba na ya koboma. Ebimi lokola, bazwi baili ebele. Biso bato tonyokola mpo na mboka, tolingi demo, tovulingi violence te. Ezo apparaître lokola, bango nde baparti ya minene, biso nde ba leader mike. Heureusement que la population a corrigé ça. Le FAD, Front Anti-Dialogue Anti-Glissement, n'a qu'à expliquer pour Nayo, pour Banalinga la balandaka. Tango totali ba structure nyonso ya ba plateforme ya Congo. FAD eza différent. Mutambo nayo na kokota na ngote ne kweleze. Na kokana mutambo ana te po bana mboka. Boko mona efficacité na FAD na message ya aza nango pe na efficacité nango. Mpote na esa bino ke na FAD vous trouvez ba structure nyonso. Oyo bazo défendre mboka baza kati ya FAD. Congolais na Congolais esika azali. Tous les amis du Congo, même des étrangers qui veulent aider le Congo. Que démocratie est kota, continue tout ça, bazo collaborer na FAD. Donc, ton côté, il n'y a jamais qu'on présente une structure à FAD. Mais comment l'efficacité à FAD, tant que tu dénonces pré-dialogue. Un exemple. Le pré-dialogue est en qui awa. Pour nous, ils sont mounene à FAD. Et ça, c'est une agence de voyage. Alingi Mboka a collaboré à un membre. Motazan armée, azan la police, azan aner, azan d'immigration, azan taximen, azan journaliste. Il y a beaucoup de membres de journalistes qui sont dans les FAD. Oui, bien noté. Bah, je nous ai belé, bazan à FAD. Vous allez comprendre? Et là, quand on a dit que FAD est dénoncé, ça dit que tous les gens n'ont preuve nango. Donc, FAD, ils ont fonctionné pas le la plateforme politique simple, classique et connue. C'est une structure qui a un objectif, empêcher les dialogues, empêcher les glissements, défendre le respect à la Constitution. Eh bien, wana okozela akosala commentaire nini. Ça c'est Franck Diong, député national, l'opposant radical. Hein? Il anticipe kaba événement ndenge wana Franck Diong. Okotuna ye loko moko boya memelio mobimba. Mais biso pe to tunieti. Que commission d'enquête oyo bochaki ya fosse commune o tombe commune ya Maluku. Ba rapport wangu ekenda wapi? Ezaka système ya kebenda mula ibalala bongo biso tolika. Na lingi bolanda mona mboka le prof Matungulu retourne à yena oyo alobaki bolanda. Fani na Maluku na kenda kazamba misili na yoki ka solo Matungulu so kita na aeroport yango na tiki zamba na bilanga ngande na yepo na yoka solo Matungulu na mona paye papa sentiment para changement te para Matungulu otiana pondu ebongi otiana fumbwa ebongi otiana bitekuteku solo kitoko na matembele Matungulu elengi papa solo Matungulu okoboya kolamba ngo Matungulu fe ngana eko yamba Matungulu papa banda na botama na liaka kaka mukubi
me naoki sangola matungulu yango na ye me na regrette mpo na ye koyamba ye kaka na elamba oyo ifale na yamba ye na polo mpo bayeba ke wi mama kende ye koyamba matungulu kongo na biso nyonso toza na nsima ya matungulu tozobetele maboko toza na nsima na ye toyebi ke no ye matungulu okokama biso avec matungulu tokozwa lobiko. Vingira kange papa kutu yirigila betu bola me fwa betka vingira kange lukula kame kusa imel kaka yo moko e boka nyonso kaka yo papa betu mendi mange baka lukumwe. Matungulu toyambiyo na esengo ba mama ya CNP ba mama ya Congo batombeli yo boyei bolamu na mabele na biso bato nyonso balobi ke mboka na biso eza na baproblème minene mboka na biso elingi tosala nouveau départ ndenge balobaka na français boyokaki sikoyo na banza ekomi une année depuis
na longwe msalo nazaki na la forme monétaire na obi bana boka bazolela bana boka bazobunda bango moko oto trouver ba solution na ba problème a boka na lobi na koki kovanda kuna te na Washington na continuer kovanda kuna totika bino tobunda bobunda na ba problème oyo kotrouver ba solution na ba problème oyo bino moko tobi eza boete soki totali binya wana yoki ba jeune na biso baza kuna libanda na basi ezali difficile ndenge bozokola lelo na mboko ya biso po boyeba ndenge nini biso tokolaki na mboko oyo ndenge biso tozakokola tata na yo ezali nécessaire te azala ministre pour kota classe baposengai ba question ebele makambo etali baglissement makambo etali élection cycle calendrier électoral makambo etali soki nakozala candidat na élection présidentielle oyo ya année prochaine nalobi ke bamwana nyonso tokodiscute yango naza kotuna soki moyen ezali tokutana na mikolo eza koya tokozala na 20 mai tokozala na martyr ou bien place mosusu na meeting ndenge baba tosolola topesa baposition na biso na bamakambo wana nyonso oyo ezali ya makambo ya mikolo ya lelo eza important mpona mboka na biso yango wana coordonnateur na secrétaire général baza koprépare calendrier ya bamakambo tosala na mikolo ezoya soki calendrier wana esili toyokani nango tokoyebisa bino makambo nini tokosala na mikolo ezoya enga nalingi soki moyen ezali tokuta na place monene tolakisa ke bato ya Kinshasa bazali attaché na principe ya changement monene mpona mboka. Deuxièmement, soki moyen ezali nalingi nakutana mpe na bajeune à niveau ya établissement d'enseignement supérieur bamama maraîchère naza mpe lokola boyebi toza na bandeko mosusu baza na baparti politique mosusu tokutana mpe na bango tosolola po totala banani oyo tokozala na bango po tozala na programme oyo ya bien oyo ekosalisa biso topusa mokili na biso na nzela ya malamu. Donc napesi bino merci mingi ndenge bolingaki oyambi siège ya parti ya la 3e rue nazwi nanu par rapport à mabe te bato ya 3e rue oyo bato alimite balingi siège na biso te ezala na epai na bango. Donc merci mingi tokutana napesi mpe bino merci na kombo ya mama lokwa avandi awa tosepeli mingi na ndenge boyambi biso oyo epesi biso esengo mingi na kozonga na mboka. Merci. Voilà, merci beaucoup. Eza kolakisa bino que partout ba information ezali biso tokenda kolukela bino. Comme toujours. Tokenda kolukela bino ba information pamba te bino mutu bozwa biso na musala. Mais tokobeta lisolo mususu bandeko na ngai. Une grande dame tala ba société tala ba entreprise na galerie présidentielle asali bato aventure moko boy. Appartement moko wana atekeli yango député national. Appartement moko wana atekeli yango mokonzi moko mampinga. Appartement moko wana akeko tekeli yango banque. Alors que atia ba biloko boya ba connexion à internet soki ne tokoya kokota parce que tozo mener ba investigation tozo ba élément nyonso tout na galerie présidentielle. Au côté que la batuboni. Alors que ozo prétendre que la femme d'affaires va faire yango yango wana.
bolanda makambo ya iles ndenge population kolela na oyo etali makambo ya institut wana un dignitaire parce que aza na parti ya proche ya pouvoir il faut akende kosala oyo amoni malamu kosala bolanda. Toboy côté kango. Nous à vendre, tu vas boycotter quand le combat tout ça ailleurs, pas ici. dossier ezali population ya quartier ye ebimisi bana parce que parti yango bazoloba ke eza ya ba Mukwene mais ora eza portion ya papa Hippolyte Mukwene azali soki président fédéral mais alors tomoni bato bayi kotonga place wana bana batomboki babimina baklasse baye kobuka babrike wana tosali nyonso tomaîtrise bango mais full en lien ezonaka te nde baye babuki babrike wana oyo papa wana atongaki lokola lupango na ye siko tosenga leta makambo eumeli esali bambula ebele ilesesingapani komi na selembao tosenga leta asisa makambo oyo parce que makambo esala makambula na mbula batongaka baye kobuka batongaka baye kobuka lo eza bien te Mbote papa. Comment on a James Mukau? aza classe Nana 5e littéraire. Na institut littéraire de Temba. problème de moyen bobuka ba mire kuna boki ma problème Omoni bâtiment bayi na bâti école na biso na terrain. Institut littéraire de Temba. Bayi na bâti terrain na biso yango to
koyemaka mwana ezala te akonzi batala likambo oyo bato baza koteka terrain na bayebi teke bana batanga kuna avenir na biso ezake kotanga soso bateki bato totanga wapi tozozesa leta te biso likambo oyo na ndenge baluka biso solution bao bazokola bateka yango baya koyebisa bango ke bati koteka toboyi koteka yango no avendre toboyi yango toza ebele totanga awa toza ebele totanga toza ebele totangaka awa koyebisa bango ke batika koteka toza belege tokotoka venir na biso alobi toboyi todino avendre sixième terrain na il est biso belève totiemi mpona koloba non à vendre dans notre parcelle ndenge eza boye biso toboyi tolingi leta soutenir biso mpo avenir na biso eza na baétude soki totangi te moye tozala bacadre na avenir bakonzi batalela biso likambo oyo mpona bakonzi oyo ya mbongo na biso balingi bamonisa longwa ke basidioka bayeba te mpona kozala cadre na avenir fo étudie soki otangi te moye oyo kodirige mbongo ezali te yango tosengi na gouvernement ya biso te ya biso likambo oyo bazwa biso solution merci eza terrain ya kwa na biso